Erika. Ndenge nini Afrique ekoki kozala uni lokola mutu moko po ezala fort ezali bongo likanisi oyo les conférenciers congolais mwana mboka Freddy Mulumba ayebaki na organiser conférence kasi pona koyeba mingi tozwa temps ya kolanda ba détail na yango Jérémy Ndonga la pesi biso. Erika. Azali kolemba te toujours ko édifier ba intellectuel ba élite congolais yenani les conférenciers congolais Freddy Mulumba oyazali directeur ya magazine Renaissance ayebaki na ko organiser lisusu mobange na conférence débat oyo ezalaki na ba orateur mibale bosimba kezalaki bongo le professeur Kabongo Malou pe le journaliste ivoirien Valentin Bougenga oyo bayebaki na ko intervenir et salemaki na salle ya Fatima bino moko botala ba étudiant ba invité ya ndenge na ndenge bayaki awa en tout cas pour na conférence oyo débat sur la renaissance africaine parce que Afrique esengeli ezala makasi esengeli kosolola yango pe koyeba lisusu que kala mingi te le chef de l'état ya ba République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Lombo akokoma à la tête bongo ya Union africaine yango ba intellectuel basangana ki lokola moto moko pona kosolola makambo o etali Afrique to monaki présence ya numéro 1 ya assemblée provinciale le pasteur Godem Poyi ayaki pe bosimba ko maman Angèle Makombo pe ayebaki na ko intervenir kati na conférence oyo bondi melangai que nyonso etambolaki malamu kolandisa maba directive ya yemoko le visionnaire ya conférence oyo Freddy Mulumba. Bien, nous sommes juste à la paroisse Notre-Dame de Fatima. J'ai fait partie des étudiants de l'IPN. Nous avons été invités à un thème très important abordé par notre professeur Kabongo, intitulé La Renaissance africaine. Ce que j'ai pu retenir, il a parlé de la domination des Occidentaux contre les Africains. Et il a encore épinglé en nous, disons que si l'Afrique ne progresse pas, c'est parce que nous sommes toujours dans des conflits africains. En tout cas, tout le monde merci mingi pona ba idée ya boye parce que ba intellectuel ba koki ko kanga mino côté na ba période oyo mboka na biso ezali kolekana parce que nyonso oyo bongisa makamalamu et sale makape malamu biso tolobi qui cherche trouve Erika.